Mbote na bino balandi émission idéo quinoise chronique oyo bosepeli kolanda pona kopesa bino ba nouvelle na kati ya ville na biso ya Kinshasa kolakisa bino koma ba quinoa bazali ko sala effort pona ko s'en sortir ndeka toloba mikolo nyonso kine za moto ezopela mais tozo zikate lelo to yele bino masolo ya kitoko Nandeko moko azali vraiment que mutu moko a évolué makasi na kati ya ville ya Kinshasa batu ebele ba yebiye ndenge bozali kolanda partout bozali na monde entier na profiter na occasion ko pesa mbote na bandeko nyonso ba na États-Unis baza na France baza na Asie baza na Afrique du Sud baza na Angola partout bolanda biso to pesi bino mbote belé yango tozolo ba ke il faut bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso ko ba plus il faut bo continuer ko pesa ba commentaire ba critique na ba émission o tozali ko sala kaka ndenge na ngalo ba introduction na ngai lelo tozali na invité moko ya monene o ba quinoa ya kala ebele ba yebiye ba o ya lelo pe o ba sala ba recherche na makambo eleka kala ba koyeba ye tango toko introduit toko kotse na kati émission na biso mais toye ko solane masolo ya kitoko o etali théâtre pe cinéma ya Congo. Mbote vie mafura mbote na ebike batu ebele nde bazotala yo esika bazana bandaku bazana ba nzela na ba téléphone na bango komona yo boye sali bango vraiment grand plaisir. Il faut ça la bango grand plaisir lelo so ba petit bazoya po source ezalagiti biso za neti ba source ya art ya théâtre ya comédie na kati ya Congo toza neti ba source alors muto ya talaga ngai il faut sepe siko vie soki neti mutamonyo lelo oyo amona yo te tango biso to bande kolanda yo na tango Zaire à l'époque amo découvrir yo to amonyo lelo okoko se présenter ndenge nini liboso moto azoyeba ote nako se présenter na ndenge tozalaka na minzoto wela wela liboso na kotuna oyebaki minzoto wela wela ona yebaki ya alors na ngana wana na lobi nazalaki acteur na minzoto wela wela na batakinga bazwezwe basembadi moto na coupe bakabamba masasi donc tout moto ko comprendre oyebaki tango wana po mingi pelerwa tozaki na théâtre moko ezako leka chaque événement ya Zaire oyo tolingi lipanda tolingi vérité yango wana oyo tosaka mobutu mobikisi wana penza ezako lakisa chaque année. Mais est-ce que Mafura ezalaka kombo na yo to kombo babamba yo na ba téléspectateurs to ba fanatique na yo bien za kombo mutu moko kaka na kati ya groupe ozaki na ngo asepela ka pesa kombo na ngai eza na okivantare te kombo na ngai ndenge balotaka ya Jésus ndenge mpe balota yango po bakombo naza nango naza na kombo moko te ya koko ya noko ya yaya to ya camarade ya papa to ya nini ava babota nga baloti kombo mwana wana azoya fu bopesa ye mafuruma nziame donc mafuruma nziame donc nzambe afuti ngai poste no na ye kolotisa sandeni neti na munoko mboka na biso elingi koloba tia molende ti okoreisi wana eza na munoko ni kiteke okay ezobima lokola kiyanzi furuma nzambe mafuruma nziame donc mafuta manzambe donc nzambe afuti ngai po te mère na ngai aboti ya liboso mwana mwasi apusani alekani aboti mwana mwasi alekani aboti su mwana mwasi alekani bayo ozwa zemi na ngai tango bazwi zemi na ngai avana botama na pesa na bapesi nga na baloti bakombo wana donc ba remplacer nga na place oyo bayeba kende mafuruma nziame donc nzambe afutinga sandemi tia molende donc yango wana pe bakombo wana pe nabundanaka nango kaka na ndenge nzambe atia ngai parce que ndenge nazali awa nakendeka église te me nzambe ayebi ngai po oyo nzambe abosani na mokili oyo aza te ezala ndoki ezala muyibi ezala moto abomaka nzambe ayebi ye donc eloko ezoboma biso kati na mokili nzambe alobi na biso to parvenir na renouvellement ya intelligence mpona koparvenir na renouvellement ya l'intelligence yango
Batoyoka, oh c'est impossible, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Pour nous comme na repentance, ce que se repentir. Otiki mabenyos. Siko bandu ya na mayele yanza. Sikoyo Vieux Manfura obandi théâtre penza na nini? Ngana bandi théâtre na 1974. Wana na bandi na télévision te. Wana lo sana ba bibembe banini. Bandi na 74. Na télévision na 1980. Wana ler wana tozaki na groupe na biso ya duo. Ngai Tadi. To bete lo moko na RTNC bakata biso okata. Mais ebite lo kwa ngoso bwa ptiango wapi ler moko fubala kisaka ngo. Est-ce que Zaka ka depuis ce qui 70 80 te fwezala oh RTNC za mutaba archive. Bonde ni ba théâtre na biso ler musu batiaka. Bon na batiango na nyonso balakisa ngo te. Lelo est-ce que Zaka ba bomba mpo balakisa ngo lelo. Na yebite parce que te eloko ne pesaka mubulu. Parce que calculer na télé na bakini kiesi. Bozo jouer bakite zotika la vie di batu bazo ya kolesa. Lukunku akati biso. Tango akati biso, allez, batu basengi bis. Tozongi idem. Bayo kata biso. Donc ezaki danse. Sikoyo tango yo obandi théâtre na bane 70 ndengo zo ebisa biso. 74 wana ndengo zo ebisa biso. Ozo jouer na bibembe. Est-ce que ezalaki groupe to bazo benga yo bazo pesoka ba cachet? Donc no tia na biso ka ba animation. Bozaki na cachet te bazo futa. Cachet te OK otia animation na yo osisi na yo zongi na yo. Siko après wana ndesiko oyeko kota groupe Minzoto. Tant to sali groupe na nima na ngana Tadi. Ah donc bozalaki na groupe na bino mibale. Groupe ngo zaye komboni. Groupe Mafura de Papa Tumba. Ezaki groupe na yo po ezana kombo na yo. Groupe Mafura de Papa Tumba. En tout cas, Minzoto na kotaka boye. Tango badanga balongwe. Ba Murumba ba Fasco. Oh excusez. Donc Murumba na danga ba utaka na Minzoto. Avant basala trio da Soufo. Donc olongwa na bango na Minzoto nde bakesala trio da Soufo ezayika na kati ya Minzoto. OK. Wana peza information bo biso zayi bana mike to eba makambo wana te yo nde sikoyo ozo éclairer biso. Ezalaki na kati ya Minzoto. Ba obenga trio da Soufo. Danga, Souplex, Fasco. OK. Siko na kati ya Minzoto. Trio da Soufo ezalaka na forme biso to eba inango ke balati batenia basoda bazo sala boy. Bazako sala wana. Monsieur comme une opérette, bazo lata civil. Ah OK. Na comprendre vraiment siko. Siko esaki nde nini ke balongwe na kati ya Minzoto ba memi pe na kombo o bango bazaki na Minzoto ba créer groupe mususu na kombo. Normalement likambalo baka oyo yebi. Pour Nzamba fait pekisi faut témoignage. Ndenge bango balongwaki eyebika bango mutu. Parce que d'abord yo moko to lobi yango ke yo yaka na yo après. Moi yo ba penza raison wana eza ki vumate. Alors siko tangu yo okoti na kati ya groupe Minzoto okutaka banani. Na tangu na koti na groupe ya Minzoto nakutaki Kabamba Masasi, Zwe, Sembadi moto na coupe, Takinga, Basusumba, ba Ezebele, ba Mukandeya, ba Milezi, ba Eloli Iza, mbote na yo Iza kuna na poto, ba Iza, donc batu nakutaka bango wana. Nafi moko kufa na ye Nina. OK. Sikoyo yo tango okoti na Minzoto, okutaka bango déjà basi basali pièce nini ezaki na succès. Takinga zonga rasimate basi basali yango bi okutana basali. Basi basala yango. Nga pièce na zulari succès Milezi. Milezi o mwasi moko mibali misatu. Mwasi moko mibali misatu ya mwana pa mana zulaka succès na Minzoto wela bana père bifalo. Donc sikoyo naloba neti na
na kati ya groupe ya Minzoto ndeko lobi wana biso toyeba ke Père Bifalo mutazalaki créateur na Père Bifalo kutu bon to lobango pona ya bato pe bayibi tazaki sango tonde azaki sango et puis pe azaki sango moko encadreur alongoli bana mibale belé na nzela ya mabe azaki encadreur donc alingi oyoka yo teke na boye boye faut zwa yo encadrer yo donc a changer vie ya bato belé sango azaki na paroisse ni azaki na Saint-Pierre azaki na Saint-Pierre na commune ya Kishasa na commune ya Kishasa sikoyo yo okoti na Minzoto okuti déjà basali déjà ba pièce ça qui succès makasi takinga azonga asimate o même biso to aki bala mike mais en tout cas to quand même ko mekape ko jouer yango parce que na lobango même nga lelo na zape artiste mais ezaki loko aliboso pe pesa nga pour ça ya ko kota na makambo ya théâtre na zaki mwana muke makasi mais na baninga tozo sakana tozo linga pe o meka ko jouer rôle ya takinga et puis bande omsu bazaki na kati ya pièce wana mais yango na benga maka koko ya ba comédien ya Congo donc naza koko na bango oya ko bude kutu Italie asali mokili na merci sikoyo tangu yo okoti na kati ya Minzoto osalaki combien de pièces na Minzoto na sali pièce Milezi tolongwe na Milezi tosali Eloli tolongwe na Eloli tosali na Salami tosali Mobutu Mobikisi. Ok. Donc il y a à peu près 4 pièces au yo jouaki nango na kati ya Minzoto wela. Alors sikoyo olobeki kutu pièce et sala ki ozwa vraiment succès o Milezi. O joyeux rôle ni na kati ya Milezi. Na jouaki noko ya Milezi. En tout cas nazoyeba ke bato ya époque wana ya kala bazo ko se reconnaître na kati ya makambo biso tozolo baba théâtre ya tango ya kala ya tango ya Zaïre ndeni bwande ko sepesa ba famille surtout que chaîne ezalaka moko la voix d'Isaïe normalement chaîne ezalaki moko mais la voix d'Isaïe azaki bien pour net place des artistes tango ba inobiraki yango biso bato tojuaka karibu variété tango ba inauguraka yango biso bato tojuaka normalement l'air wana ba petit lelo l'air mo ba pesanga mawa pour télévision neti kikedi tala ndenge bato batondanaka fallait chaîne afuta ye bango bazo futa chaîne biso zo futa chaîne te biso au passé émission so au passé dimanche yo ka mardi les cas aux perdiem t'occuper de jouer à perdiem na biso pe bosomi bilamba na bino ba théâtre nini ya bien pe ya okoka omoni mais lelo ba chat système que yo faut futa chaîne en tout cas eloko wana esala nga pasi mingi mais lelo na chaîne moko mais oleki fu ba futa mais siko eloko wana pe ya ina loba olobi ke na tango akala bozo leka na ba chaîne disons chaîne moko wana ya la voix d'Isaïe bazo futa bino mais comment se fait-il que bino obande ko komeka quand même ko futa na kotala ndenge bo évoluer na ba vie na bino ba artiste ya lelo bazo bima comme si bazu bo mengwe belé na musala ya théâtre par rapport à bino normalement na tango na biso na ko pesa ga exemple pe ba musicien tango wana pe ndenge moko ba joueur pe ya tango wana ndenge moko zomona biso pe ndenge moko toza osalaka succès na ba relation ozomona pourtant tozaki na ba succès wana en tout cas biso zaki batu moko ko simba te bakokanga camion bakokanga ngo wapi po bayeba eke Mobutu alinga biso trop na okende penza pe na libérer camion au futi pe loko donc bozaki bino moko identité do piece d'identité au permis de conduire dio moza ba document na tambula na ngote ti lelo na tambula na document donc avantage bozalaka nango plus na temps wana ezalaki nde yango wana donc tozaki valeur bazo pesa tozaki na avantage makasi omona kotelema boyo ozozela transport bu voiture telemi ezuyo bokele mususu
Mutambongo wana mona umemo pa bureau na ye bozolia moi bosisi moi transport ya mwana kende donc succès nde balobaka ke soza la succès kisi pona yebita ponga na banda na bandi théâtre na kota na nganda kwa nganga te na yebi fétiche te parce que so na tali ba kombo na nganda ni expliquer ki yo inutile ya aucun fétiche parce que na za ya nzambe. Sikoyo après Minzoto wela tango longo évidemment na Minzoto o continuer carrière na ona groupe ni na continuer carrière na ngana ATEA ya José Baou atelier théâtre action ya bana ina continuer na ngana toujours évoluer to ça bas théâtre sensibilisation bozomo na pe moi mike pour groupe wana en tout cas suminga na makambo ebele José Baou mbote na yo yango wana isuminga na makambo ebele place pe yo lembisanga ba théâtre à télévision omonia na yo lemba ba théâtre à télévision pourtant on a continué na théâtre wana ATEA atelier théâtre action to no jouer boba omono simbi mwa mbongo moko ya bien tali bon ba télévision wana eloni donc mbongo bando futa bino na télévision za yango penza mbongo ya malonga penza te mbongo na série wana ezaki na mbongo ya malonga te mais ezaki même consistant so nde boloba na français consistant il va dire que suffire bino na ba besoin na bino élémentaire donc bozaki lokola ba fonctionnaire ya RTNC ou bien bozaki lokola ba groupe kaka tozaki na biso ba indépendant tozaki ba indépendant mais père nani Bifalo ye mo kazo futa bino na ndenge na chaque fin du mois tozozwa salaire et puis peu les mususu moi ça qui aloso Madezo, en tout cas, ça vous a bien. Si on a groupe wana o lobby au kotaki ya télé ya bana ina au kotaki on en voulait. Wana na kotaki yango na 1999. Na 1999. Et puis petit lelo na zana so marché ye to sala yango. Mais 99 kolongwana tan o Minzoto esaki lokolela la to kopema. Eza quand même tamulai. Exactement. Na batang wana nyonso to bando sani na osana na suselo wote okay na osana suselo wote na boye na akutu makambo ya théâtre mais ya opesa ngesengo tangu na ikoti na ATEA watu zo jouer banziti Sabibiche ba Charlie Ditalwa ba Maurice Nyamamayele donc yango na ba Pascolo Sanganya mbote na yo kuna pa ozali Pascolo Sanganya Kikunguru mais viens yo alelaki mo eloko yo moko yebi eza secret oyebe eloko via alelaki pa na yo ça va mais siko théâtre au bino bonde ko sala ya télévision te bozo sa théâtre ya salle disons bozo ke na ba école bozo ke na ba université bozo ke na ba lia ba spectacle pour na ko se produire non lobi ke bando préféré yango batu ba bakate ke théâtre wana pe ezali pe sa rape vie biso nde bato oyo ya ba théâtre populaire tozosaka na théâtre biso nde me bana ya ina théâtre basalaka mbongo mbongo biso nde mutozosaka na théâtre bamona yo nini ozomona me bana ina nde mbongo na tozaki na ba débato makondele o pe na yebi bien malamu petit frère mbote no yango wana alors na pesi pe ndeko na ye Pichu Makondele kuna paza na mboka na yebi mboka ngo azate ya mikili mbote na ye mingi Pichu Makondele petit nanga wana lera zalaki ya alinga teke vialela mesiko banda kende kuna Pichu Makondele mesiko yo donc comprendre que la majorité ya bana o basali théâtre na ina c'est yango na raison ezaki balinga vraiment TV mingi te balinga mingi bakendo sala ba production na bango net na ba centre culturel français net na ba salle ya minene ba production ya libanda ya poto mais yo sali voyage te na groupe wana na sali voyage na Kikwiti na avion aller retour Bandundu avion aller retour Inongo avion aller retour ba Congo kutu kota wana ezaka na Congo libanda Congo sali voyage te na libanda Congo nanu te
Egoya nango kaka. Ah bon, donc tolobake na groupe wana oza tilelo. Naza nanga tilelo. So marché ye babenga na okende. Po kuna eza dikonda. Kuna ya dikonda. Donc kuna sikoyo bo travaillaka par rapport ya ba marché ndenge ezali koya. Kuna to travailler so marché ye ba dispatcher to bando travailler. Donc l'air muso to zaka na biso 6 personnes. L'air muso to zaka 6 personnes. Na groupe on appelle susu na kendaka Braza. Braza na konti ya Tuseo. Ya mama Bikuta. Bikuta. Tokendaki festival moko tozali na ba Burkinabe ba oyo ba Komandangi ba Burkinabe ba toko donc tozali presque moi ba pays Afrique. Bon siko lelo ndenge ozomona théâtre na biso ezala théâtre populaire ezala théâtre ba o ndenge lobi théâtre ya basala. Théâtre na biso ezo évoluer na ndenge ya malamu to ezali kokena obeba. Théâtre ezo kene na kobeba. Et puis peso ezo kena kobeba situation mboka. Po biso lero na ba futa biso te meso okene école. Bo yoka na directeur bo jouer. Mais bo bima na mbongo bien. Mais lelo yo kende tata ko mbongo upesa mwana kendo lieza passe. Ozo mona. Lero na penza en tout cas toza la bien na ba to benga ngomba nzonzingi. Boke to sali ba limete ba umbinza wapi. Yoka na directeur tike ota école za na pourcentage ya boye bo jouer. Mais lelo yo na yebite. Alors toko tuna lisusu boye est-ce que nandenge théâtre na biso ekomi lelo eza na batu oyo basepelisaka yo na théâtre soko fandi ozota la télévision to za na kati ya salle à spectacle est-ce qu'il y a quand même des gens ozaki so zota la bango bo sepela na bango normalement na sepela mingi neti na belombe po bango basalaka na bango ba théâtre mystique te po lelo théâtre komi na ngaka soko satino mystique te donc ozomona ke za théâtre te mystique na ndeni do kindoki banini abimili ya komi nyama boy na boy mais ba Caleb ba Elombe ba esobe pa linga makambo wana ba mystique te ozomona bango nde na sepela na bango bazotala sala théâtre penza na ndenge lo ngobani na petit na ngai ewawa merci mbote na yo mingi président wa leki ba président tu na changu bozami bale kaka na changu ba président théâtre bozami bale na tima ina munoko te kibosha na yo président ewawa bozami bale o batikali wana bana ba président tiki étiquette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sikoyo ndenge lobi ke théâtre na biso e kende neti na ko beba to na okufa. Alors eloni toko sala pour que lobi théâtre eza malamu. Eloko toko iko sala to sala vie actuelle o bato bazo vivre nango. Bazwa leçon que sona tambuli boye eza mabe. Sona tambuli boye eza malamu. Ozomona neti tana neti lelo biso ki politesse na biso ezaki ndenge nini lelo ki impoli ekoti même mwana muke azofinga mukolo mais ya biso ezaki okofinga mukolo te po mukolo soko abeti yo ake afundi yo na ndako ba beti yo lisusu osakana suna mukolo mais lelo yo so ba beti ka mwana nanga sanzali boyina boye bosikoyo ozotinda mwana otozopekisa mwana voilà oyotinda mwana parce que soko mwana sali na ye yo mama okoti la ye yo tata okoti la ye mena tango na biso donc so boza osaka na mabe tata ya bala tata na bino tata bozaka ne balabala moko so akuta bino akobeta bino nozomona lelo discipline ezate ba makambu ebele obozo benga kilelo yena désordre. Kilelo yana désordre. Donc si na kati ya théâtre kilelo ebebisi makambo be na te. Ebebisi ebele tala lelo yo
mabala ezokufa pona nini mabala ya batata na ba mama ewumeli pona nini bango ye libala commission mais libala wana eza ko wumela parce que tata ya mama ya mwasi na mama ya mwasi bayebani na tata ya mubali na mama ya mubali siko bakotala bizaleli libota wana bazaka na bizaleli kitoko ozomona babali yango wana mabala ezalaki koba mais lelo yo mabala ekomi na désordre baoteka bambongo ebele baoteka bato nzoka libala ezali même na bible ekomami salino feti te mais les deux familles so bakutani libala yango wana nde bamizilima basalaka libala yango wana libala eza teke civil mpe na bible eza nango te ozomona civil na bible eza te oyo eza na bible religieux mpe eza te donc oyo eza na bible ezali nde bafamille mibale ekutani bareconnaître ke bolingani ozomona lelo oyo mabala mosusu ezokufa ndenge nini mponga nde navandi analinga mwasi na bote naturele ti lelo ozolinga te so na olula mwasi kolula soko na kolula ye na bote naturele parce que bote otiba menche otiba sile mukolo kolongola yango bote wana ebungi obimi mystique ozomona bote wana ebungi obimi mystique yango ozomona mabala mosusu bolingani lelo lobi nazuvre chérie ori kolingaki mpona bamenche mukolo kolongola nzoka asalaka boye ngai nana kosaki nga ozomona epuis mpe bafille ebele baza kobala na profit soko amoni mwana mobali wana aza na bamoyen aza na basituation alinga basala libala civile mpo lobilobi aboma na ye na ndenge basinyalaki na komini ye mpe azwa ndambo ya biloko ozomona makambo ebele ebomi mokili na biso yango wana efu koyebaka ke epa mokolo aza te baokenda desordre mpo bango bayebi kilelo bayebi makambo afulama te me nga nayebi yango bayebi makambo kasavubu te me nga nayebi yango bayebi makambo mobutu te nga nayebi yango bayebi makambo muze te nga nayebi yango ya Kabila le fils nga nayebi yango siko nazoyeba ya Fati ozomona lelo neti ngai eza nango kivantare te so bokozwa nga bozwinga so bokozwa na bino nga te kipa te na vivaka na nga kaka lelo so bazwinga conseiller de la république oyo akoyoka nde nga na koloba po tokokorige oyo ozalaki na ntango ya flama oyo bakosala po biso ntango tozotanga on était bien c'est pour cela les parents bakolela te ozwi maladi na kati école directeur akosala kaka biya papier okende hôpital ya l'État ozwi traitement bazopesa bino balivre bapesa bino bakaye mais lelo oyo epuis mpe biso na bango bato baya mayele biso na meli mai teni biso bino lelo boza mayele te mpo na nini makambo nyonso ekoma na machine biso nde mutu ezalaki kosala tricherie bozo tricher na machine mais biso nde mutu ezalaki kosala neti lelo oyo koli eloba na mwana ya exemple kaka multiplication par 11 okoloba 25 fois 11 est égal à combien mwana koluka asala calcul mais nga na koyebisa yoka 25 fois 11 est égal à 275 calcul mental mokomosu tokenda na ville na peti na mwa mikili bakenda checking na bango ya kopesa biloko sikoyo ntango bazopesa biloko ebimi kilo otan kilo yango eza na kombe eza na boye ntango moto ya mashine azopesa réponse ngai napesi réponse tantine wana talinga yo oza ndeni ngai lobi te biso totangi mayele klase ya mutu ya lelo oyo mpo na nini biso totangi makambo ebele te lelo oyo baza na baleson ya baprofesseur ebele na mutua boakolanda ya professeur nini
yango nazomona bazoko kotambusa te. Kando lobaka français belé calcul ezate. Te français nga soko na lobaka français pour na souci ya Minerval tata futila ngai. Pour français zana ba confusion ebele. Parce que neti nga na lingala na koloba nazolanda ngulu na français je suis un cochon. Nazangulu na français je suis un cochon. Et comme magandenge moko sikoyo soko mutu akomi yango oyebi ozolanda ngulu oto zangulu. Et tu as confusion. Et tu as confusion. Il y a un mot français et ça n'a pas désordre. Neti maison. Et ça maison té. Maison est maison té. Maison est ali maison. Parce que lettre A est zawana, I est zawana, S est zawana. Mais maison soko komi yango boyi. M E Z O N et bimini. Maison te. Maison. Ah. Ozomona français neti fil. Au pluriel bati S na suka. Fils pe au pluriel c'est mon fils. Sikoyo muta okansa. Fil c'est ton fils, c'est ton fils. Confusion. Ah, fonction makasi. Yango moinga penza français. Donc yo on préfère na yo calcul ke français. Te papa, soko tali bien. Tout d'abord le loba ya Nzambe. Nzamba lobi nini? Sepela ndengo za? Ozali. Sepela na makambo na pesi? Na pesi yo. Kolula ya muninga te. Nzamba pesa biso bizaleli te. Apesa. Apesa biso balangi te. Apesa. Bon pourquoi to lula français? Et ça déjà péché. Pour mukolo Nzambe ako tuna yo oza mukongo ozoloba na français Nzamba oloba muto yo abafuwa volonté na ngana ndenge na salila ye alingene volonté ya baninga ozomonango tozana ba faute ebele tozana ba faute ebele neti kaye yo zotanga ngo kaye or que lettre wana na alphabet za C faut que tanga ngo saye parce que c'est la lettre C. Mais bon, on va français, balobi ke eza kaye yo change. Te kaye fu batia ka. Bo siko pourquoi so ba komi centre. Batanga ka centre te. Mais ça le même lettre. Na kayo tangi kaye. Na centre otangi centre. Siko lettre wana za C O eza K. Yango na bengila ngo ba lettre lesbienne. Donc lettre lesbienne ndeni. Eza na sensité. Tantôt au bébé ngilangona ka mwana mwasi ozomona neti Coca-Cola ngana kotanga ngo Coca-Cola te yosko kotanga onde parce que ça ba lettre C sosa sola siko yoso yebsingai neti siko bwena bibo vima fura o melanini yo yebsaka ni kasi na Coca sino yebso kasi Coca na yebso na omela sosa. Mais nga sosa na oyeba te so ebisi butuke no nga na omela na milaka sosa sola. Oui, neti lere mususo na keko somba mai na ko somba mai. Mona na kena maison, botekila nga mukili mbisi. Muta maison azoloba mukili mbisi. Biso to teka kango te wana nga pe tembe ngabe antuka nga moko na moni santio nango abi papa boni ozo na makambo boyiko botekila nga mukili mbisi papa awa to teka ka yango te na tuniga question mbisi avivaka wapi na mai kasi mukili mbisi eza mai te OK do wana sikoyo oyebisi bango batekela yo mai OK parce que c'est mukili mbisi avivaka na mai ozo mona ngo na yango na mondo yo en tout cas ezo tambula na ndenge moko vraiment. Mais sikoyo komona ke yo zana ba talent ebele artiste o sepelisaka batu o sekisaka batu parce que faut le bango ke même ba comédie ebele zo sa malelo na ba matanga pona o sekisa batu soki baki ko kunda mutu nini tout ça bino nde bo bandaka yango prévenez ke o sexy biso na mwati yango ya mukeboy mais sikoyo elo ni esali que lelo okoma artiste o bandako yemba parce que eloko wana pe bato be bayebi yango te mais na dévoiler yango parce que ezali solo to sola déjà pe na sina kota ke studio bandeko na biso ya diaspora vient na bino abundani à côté studio siko azolinga asala clip mais nazo bundana kaka o azala na mawa
apesi parce que titre nango ezali exhortation mondiale na lobi buzobo bakotsa biso na mayelo batangisa biso na lobi mabe oyo ya bamindele basala biso na bafrike ozomona parce que soko tali bien africain soko totiki mayele ya kotanga te to progresser te po Salomo akataki makambo basi mibale bawelaka mwana azaki na diplôme à droit azaki pe roi Joseph alimbolaka ndoto Potiphar azaki théologien te c'est pour cela ba yoko bungi sabino mayele ya Nzambe parce que la sagesse de Dieu aux en amour aux yibate okozana boboto okolinga baninga de wana eza sens ya nzembo ozoyemba oui parce que soko tali bien na betaka mwa eloko mibale na suka na ngomo ezilano na tunana eza rumba ezali musique de recherche voilà eza musique de recherche po naza ko conscientiser na ba mindele na biso ba africain parce que soko tali bien biso ba africain tous plus puissants siko ozoyemba ngona ba voix ozosala ba cœur yo moko na batu mususu nga moko yo moko po yemba na kona pour bayeba que les Africains sont les puissants. Pourquoi babanga qu'Afrique c'est la États-Unis? Soko bazaki ba puissant batik Afrique c'est la États-Unis. Pourquoi babanga ka? Parce que bayebi union fait la force. Biso ba africain peto tika buzoba o bango bazo pakola biso. Bazo mona biso bazoba bakosi yo ozo kosa trouble na mboka na yo ozo bebisa bandeko na yo ozo boma bandeko na yo ba mona kabino bazoba okasa teke mundela mona kabino batu bozo tia désordre en Afrique amona kabino mayele amona kabino bazoba po bazo kosa bino bo détruire mboka na bino bo boma bandeko na bino ozo mona pourquoi parce que mayele ba otambusa mboka eza mayele ya biso Afrique te ozo mona po biso pe tozaki na mayele na biso parce que so tozaki na mayele te koko mukongo alinga kabula banzete na zamba ndenge nini akabuli nzete na kombo na munoko mboka mungala pe ndenge moko muyanzi pe ndenge moko muteke ndenge moko muyaka ndenge moko bakabuli banzete nyoso na zamba nzete na kombo nango bazule ki yango na université bon lango Nzambe inspiré ki na bakoko na bino po bapesa biloko wana bakombo yobwaki yango ndeni nokozala inspiré parce que mkokola mango yebanda manga mbeli ti lelo ezaka kaka manga mbeli yo banda africain okoma européen parce que soko tali bien na tango na biso mwana tata leki mwana tata mwasi mwana tata kulutu na leki tala mabota ndenge zaki ya kokangama na mwana mama leki mwana noko mwana mama kulutu na leki tala mabota ndenge zaki ya kokangama sikoyo yawe koma cousin moni mabote komi na désordre wana cousin na biso mais boza bandeko pona nini munoko eye na avion eye partager biso eye ko diviser biso bino bozomona neti soko zoloba français oza mayele te la langue ce n'est pas l'intelligence l'intelligence et la sagesse c'est la tête siko okosa la biso extrait ya nzembo wana ata mwandambu marge ba instrument ezate po batu bayeba contenu ya banzembo wana ezani nzembo wana na yembi yango boye monte et grande puissance écoutez cette chanson vous qui êtes intelligent prêtez-moi l'oreille car l'oreille discerne les paroles comme le palais qui savoure les aliments choisissons ce qui est juste voyons entre nous ce qui est bon je suis jeune vous êtes des vieillards de grandes puissances, des licenciés, et tout titre confondu. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout-puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ni la vieillesse, la grande puissance, les études et tout titre confondu qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, moi le moindre, j'exposerai ma pensée. J'ai entendu vos discours, vos raisonnements, l'examen de votre intelligence
aucun de vous ne l'a convaincu. Ne dites pas cependant, en lui, nous avons la sagesse. En un, nous avons la force. C'est Dieu qui peut confondre. Nzambe ngana lela nanani nzambe. Tikanga na lela epai na yo. Nga moyindo na lela mbano nanga. Bato mingi bakosambelaka. Mabe kosila te pona nini. Bato mingi bakotanga kombo ya nzambe. Tokobongwa na te pona nini. Banani balongola bayindo bondimi. Bapaya balongola bayindo bondimi. Ngo. Baya na Bibilia babomela biso ba profete. Babomela biso ndo na kimpavita mpesi mo kimbangu. Kasi na Bibilia balobi toluka kosala malamu. Makambo ya malamu. Pe biloko ya malamu ngo. Bango basali mandoki mpe babombe koti ya songi songi. Bayindo babomana bakabwana ngo. Na Bibilia balobi faut dire la vérité. Bango basala adage. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Na Bibilia balobi aimez-vous les uns les autres. Bango basala adage. Divisez pour mieux régner ngo yo. Na Bibilia balobi Jésus-Christ donne la paix. Bango balobi la paix c'est gagné ngo yo yo. Na continent on teti moulayi mais yoka suka nzembo. Écoutons la fin de cette chanson. Craignons Dieu et observons ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Repentons-nous pour parvenir à la volonté de Dieu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Namoni eza vraiment nzembo moya kitoko ezo pesa mate ya malamu na batu nyonso na bakonzi na mabota bato nyonso bakolandango bakozala vraiment édifié. Alors tokomi na suka ya émission na biso liloba nini okoko loba na bandeko nyonso yo bazuita ya kolanda biso. Bandeko bolandi biso merci mingi surtout na poto kuna na pesi mwana na ngai Nicole mwana Ntimbana papa Samuel Mbote na bango. Na pesi susu mbote na ser nanga dele yo na gotika kayote yefu na pesa po oza penza ser nangai. Alors na pesi mbote na Emeluemba na pesi mbote na Chico de Piolani na pesi mbote na Filibola papa elengi na pesi mbote na Bariki Muyuku kuna na tour mbote na yo mingi Bariki Muyuku ose vie mafuro bokutana na kin yeyo na bosani yote mbote na yo yango wana na pesi mbote na Noko Mfambo Birton e mama Wole Tingi John Nzambali e famille mpese mubimba mwaito tange zate parce que eza émission mbote na bino nyonso famille mpese mutu na bino ndeko na bino vie na bino leki na bino sikona sina bimaki na studio elo ezo bomanga kaka na sala clip pour déjà Merci beaucoup, Vieux Manfora, Tolandi vraiment na bokebi, bande konyoso, yabi ke bo sepel na émission Oyo, lelo toyambaki, un grand comédien à sa légende ya théâtre et ya cinéma ya mboka na biso Manfora, alobeli biso sur carrière naye, alobeli biso sur évolution ya théâtre et cinéma na kati ya Congo, pe na suka nango alaksi biso talent mususu artistique Oyo aozala nango banda kala mais aza ko exploitango lelo ezali ya musique yango alobi na biso na suka nango ke bande ko nyonso o balingi ko sponsoriser sortie ya album na ye Oyo erobi makala mingi te parce que aza na studio ici a sali composition mais ezo senga na ye sikoyo abimisa yango a partager yango po bat nyonso bayoka ye mafo pesi numéro te numéro nanga na kena na linga 085 345 20 14 bon en français ça plus 243 85 345 22 14 plus 240 85 345 22 14 soko benga wana okozwa ngai bosunga vie na bino na bato bozalaki bana en tout cas, via sepelisa inga tika na ede ne loko yo
ya ça c'est asali déjà na sina kota na studio na forcé na côté studio nzembo se bimi siko iloko ezobomanga kaka na sala mo tokomi na suka ya émission na biso tozali kopesa mbote na mwasi na ngai Tete Kivwila Mbuta esika ozolanda nga chéri mbote no yango wana topesi mbote na bandeko nyonso na États-Unis o basepelaka kolanda biso na Koba Plus Perus Nyongolo o azali vice-président ya ba ancien ya Mwambila bandeko nyonso ba ancien Mwambila to profiter occasion topesi bino mbote mingi na Gisèle Bougitou la grande coiffeuse o azali na kati ya mboka ya Amérique mbote ebele na petite sœur propre Babette Weta oyo alanda biso mingi pe atindela biso bambote pe ba commentaire ebele na France tozo pesa mbote na madame Evelyne Tamaku petite sœur propre mbote ne yango wana topesi mbote na Yagilusa mbote na Adèle Léa ma grande sœur propre tous ces vos mbote na yo ebele pe mbote na mwana mwasi oyo azo pesa elengi na mboka ya France mwasi kitoko leki na ngana linga mingi Chimene Bofanga tozo pesa mbote pe na bandeko o bazali na ngambu ya Angola muito bonoite na bandeko na biso bazolanda biso Manix Kibangudi un grand artiste complet na kati ya mboka ya Luanda pe na pesi mbote ebele na Eliezer Makiese mwasi kitoko oyo azana elongi ya Kiese na kati ya mboka Angola e topesi mbote na maître Isa bongisela bango ba moteur mituka wana yo yebika ndeko nanga mayele bele ya marque japonaise pe topesi mbote awa na Kinshasa na grand maître ya Étoile oyo azali makasi na obongisa ba Mercedes maître Freddy Kandi pe tozopesa mbote na muninga na biso CD na kati ya INPP Koko Kongolo topesi mbote na grand courtier Dani oyo na Lemba très célèbre so lingozo anda kuna Lemba Luka international la Lemba terminus mon ami propre personnel na pesio mbote bele topesi pe mbote na Tina Luba mwasi kitoko mwasi oyo azanga lisumu pe topesi mbote ebele na Frida Walungisa lobi anniversaire na yo na profiter de l'occasion pour na souhaiter yo joyeux anniversaire mwasi oyo azana taille formidable à taille ya banjelu ndenge na mesani kolobana yo et nazo pesa mbote ebele na madame Belinda Lutonadio o azali couturière ya munene na kati ya Kimbantseke o nyonso alingi ko zwa elamba ya kitoko to bimi na mois de la femme mais ça continue olingi ko tongselamba malamu be kende na Kimbantseke na Luzolanu au communautaire jaune okokutana madame Belinda akotongela yo elamba malamu to komi na suka émission na biso to pesi bino ba merci to lobi bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Koba Plus bo continuer ko pesa ba commentaire surtout bo aimer et beaucoup plus encore bo partager ba émission na biso pour que batu nyonso oyo bayebaki les vieux manfuraté oyo babosana ki plutôt oyo pe bayebaki na kala oyo pe ya lelo balimba découvrir à travers émission oyo vieux manfura betle so mwanzembo moko boye ko ata suka to seka to sepela surtout banzembo no na comédie oyemba wana soko betela biso ngo po sepelisa bato nyonso bazolanda biso sino te nzembo na beti yango pona Fiston Intuku MDD na Serge Makindu Monde Arabe et puis pe Junior Bitatu na kata Belgique mbote na bino nzembo ezaba nzembo bina file sigonga na yemba na ngona ndenge na biso bateka na yebe bokotoro yo landela yene ngwa ye o yo lowa ayani lokote ilokwa yarango ngwa ye beno yebete sekele ya motimo ngana yebe samurote iloko olengo ye bolingo ye na mekake oboya yo me ba souvenir yo benengongo la mwele kake bele sokene ko lenga murbo susu ntango susu aleke yo na mabe na prefere na bongiso ngwa ye nzere nango yo etengama ntango susu koko bimisambo mabululu Moronio soit yale na problème yan lovo tata moi c'est yale na problème na lovo tata na mama va yale na problème yan lovo besoin soto yale na problème yan lovo
je suis me terminé là-bas na suki wana. Merci beaucoup. Tokutali mbala simba. Ciao, botika la malamu isika bozali. C'est bon, hein?